Fali aza numéro 1 ya génération na ye. Parce que dans une minute tu vois que Fali tu côté na génération ba vie ya ba vie ntone na ya ba JBT. Vous comprenez? Surtout que na ba génération ba JB ba wura to mona ne ba vie Kofi. Sauver mon papa bengi numéro 1 a bengi numéro 1 na génération na ye. Na génération Fali te pour na minute tu za Fali. Okole kan émission te pourtant mususo ya kaka o se faire voir que yo za bien. Oza bien te? Oza bien te, oza hypocrite, oza bien te, oza Pérez. Oza Pérez. Bato ba vrai baza muke, bato ba vrai faux baza belé. Ozo comprendre? Bango ba vivant na ba monde na bango, ba vivant na ba monde na bango ezaka ba yoka na kate. Ozo comprendre? Ba yoka na kate siko ndeko zana bozaka suna ba confiance à batu te. Donc le cas où tu es tiré na bino, vous avez pas vrai faux, so que tu na relation mutu mo o tapé kaka mutu pas vrai faux. Non. Ngai so na moni que dans ba vrai faux, inutile to vivre. Na clinique Misunga, yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale. Donc awa soki olali mukongo pasi, metu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo. Inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga ba pesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakate. Comment donc la copimandele ni yata yo moko pesa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Ils ont pour la colia non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bien vous éviter. Mais tu as un mouvement au malade alingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Naza na mbete hôpital, to naza na kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? Yo Afi Laura, tu es qui? Et puis tu étais qui dans cet pays? Même attendez au Kepoto, Zanani, tu es qui? Voilà. Ozo comprendre? Makamboisa, liko nango. Il faut se méfier nanga. Il faut se méfier nanga. Alors bien non, il y a un problème noté malgré ma cam oyo yo au sala. Au sala non. Bien, makamuni ni onga na koiko sala ye, ce que za makambo ka ile kana YouTube te. Il fallait ça numéro 1. Royauté. To ko lo batiki ba film po ba koiko mi benga baza ba numéro 1 te. Poto yebi ba ngotongo baza ba numéro 1, ezaki na époque na bango ba bouger ba monde. Ozo comprendre? Ce qu'on a minute yo, eza numéro 1 auto yebi ka bouger ba monde tana ko sa auto moni na ninga kini boy. Poto yo ka vie Kofi na kati ya bar to na boîte. Il faut que neti chetemba. Na fiesta oyo ka ba obeta te. Totambola ka to yebi. To comme même pour yo ka Kofi, faut que luka bar mo boy. Obi terrasse mo boy. Eh terrasse wana boîte wana ba beta Kofi. Ba Congolais bazaka mo mingi mo nini. So ke na fiesta tam so ba obeta kaka, tam so ba obeta kaka Fali. Yende na ki Pérez na ye. Abanga mama na bango cheftain na bango. Ngana banga muta mokilité puis jaye la salle loko ezaka ke na obanga muta mokilité. Voilà, ozo comprendre le rachou. Est-ce que yé a koloba que j'ai ko sala émission nanga parce que j'ai ngana humilier j'ai na YouTube. J'ai ko sala émission nanga te. J'ai ngana lobela ye na finga été. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyeba ke chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko o ezwami na 15e rue puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, bonjour à vous amis internautes, bienvenue sur Fimbu News. Il y a Ken Pierre Napito Palais, hein? Donc Laura Chou, il y a Binoye, nouveau marié Ken Pierre Napito Palais. Donc Laura Chou n'a Binoye, bébé de la presse congolaise. Dès que ça a vraiment c'est toyé, vous savez que Makambo ça. Donc na cadre information, Makambo na otoye belika wana yango pena toye linde lelo parce que dans le bateau là to la mkato kuta actualité la mukaya ndenge na ndenge. Donc actualité na ngaya lelo, je suis avec Josman ya Malika, hein? Alain de BCBG gardez non s'il te plaît. Avec Josman ya Malika. Todo solo là, todo bêta, donc todo solo vraiment kambo ezali lo ba pe ezali donc nalinga bino déjà parce que besoin attend yo yamba biso na banda kuna bino donc on est ensemble. Un grand merci à celui qu'on appelle Benson Mambika, le préfet de Paris, Benson Mambika. Donc et au Katen à sachet donc Benson Mambika, Jimmy Mambika l'homme fort, hein? Donc quand on dit l'homme fort on dit donc surtout pas l'homme fort tout le monde a pas mangé pas faut que ngala Jimmy Mambika. Donc des sous à cristal piment d'eau dans là fort piment d'eau il y a un moko donc il y a cœur les petits le ont été mettre tout nami Maya donc tous ensemble avec Josman ya Malika là de BCBG font un biso déjà donc to beta masolo tout cela Malika Mania Boni. Ouais, Laura Chou Mawete, bonjour, bonjour, n'a pas abonné tout ya Fimbu na Fimbu, bonjour, n'a pas abonné tout ya Malika officiel TV. Bonjour na ba Wario News, toujours en attaque balobi kalaming était tombé ta masolango après. Merci beaucoup na batutu balingama nya Malika la Wakandezi moi ça boya choko. Batutu va soutenir financièrement, moralement. Mon sœur nanga Olga Mbimba, sœur Olga Mbimba, sœur nanga Pembe Chara, en tout cas des gros bisous à toi. Merci beaucoup à toi mon fils Deyo Muzungu, l'homme de parole, la joie Amado Pichuna, très puissante en tout cas. Non profiter qu'on souhaiter joyeux anniversaire
balobi Lovell Axur la Rolls. Joyeux anniversaire à toi, une année de plus. En tout cas, profite bien, c'est ton jour. Merci beaucoup à mon vieux Igendinga Fouandou Dollar Rouge, Motema Andy Molicho la brésilienne. Donc, merci beaucoup na batutu balinga Mania Malika bato ba soutenir. Voilà, merci na bato ba soutenir Mania Malika. Merci na part à Laura Choupé. Donc, merci pena Olga Mima, donc on a peine à Kachi. Maman Claudine nous y a la vraie warrior. En tout cas, bah warrior tout en tout cas to là bino ya trop. Maman Brazine Bokomba donc te bi candidat au Salaka. Mania Malika to bandara masolango, mais to solana nous sur actualité. D'un que non événement ils ont encore concert ils allaient dans chaque club, fallait habiter dans chaque club. Du coup peut donc arriver à Fali na mabele mania ose le monde ni. Ouais, arrivé à Taking Mobutu. En tout cas, on a vu que et ça là-bas warrior tout plaisir. Malheureusement, Marlène Mayamba depuis les États-Unis, un vrai warrior. Donc ça dit abimon non on a qu'on dirait pas plus un visa si on a kitaka qui chasse na assisté dans l'aéroport. Donc ça dit bah warrior tout tout au balinga fali poupa. Et donc tous à l'aéroport arrivé à Taking Mobutu fali poupa na moi master nanga Emmanuel Macron donc Emmanuel Tosh ambassade bourgeois en tout cas Camille était aux la bino na ninga bakin naibi que les states en tout cas qui les a bougé parce que c'est là comment boye et ça moment kala comme musicien kepe poto parce que toi bi na ba orchestre kala net ba wenga musique ba besi bichi ça qui so kepe poto ba ça ba 3 mois ba 4 mois ko arriver na bango et bougera toujours donc toi bi que ils ont les sous parce que par rapport il y a ba Covid-19 et ça que ba musicien ba ou mais na poto au moins parce que c'est qui maladie moko boye en tout cas ça facile même ata bango mo ba musicien ti ba ozonga bongo donc ba ozo ba comme pe ki chassa ba kumisa nzambe parce que vient na biso lutumba alobango na ba émission hein alobango na ba nzembo voisin quoi plutôt vient na biso voisin ka lobango tant que matara avion to kitara ba to ba betara maboko poani to éviter parce que c'est pas donné à tout le monde de belé ba mata ba avion ba crash et ça la maman belé. Donc, en tout cas, tous est arrivé à F victime les 7 et puis tous est arrivé à Héritier Wata. Héritier Wata n'a bien que jeudi tous a donné en répétition, tous a wana tous yambaye donc ça dit tous a ranabi sur on a pour nous soutenir bateau. Bateau dans ce canton Dieu tous a ka wana pour na mutu mon côté tous soutenir ranabi so. Héritier Wata il y a les 11 orbeta donc tous a là. Chaque club les 13 ça dit ba warrior tous a wana. Ça dit donc toyo kano pour ba manquer biso pétro. Tous on a une maladie mon boyer basengi bazana coffret pour la protection na bango heureusement aussi nzamba sa biso sous grâce à protéger biso ba musiciens nyoso bazaki kuna to yekite que non musicien mo ba ku fina Covid-19 donc en tout cas faut to kumisaka nzambe donc to mona bango susu to kumisaka nzambe parce que to sambela ka pona mboka so to sambela pona président de la République pourquoi pas to sambela pe pona ba artiste musicien donc voilà. Le 13, donc, chaque club a hérité Wata, le 11, na Village Chétéma. En tout cas, nous sommes là pour nous soutenir la bonne musique. Hein. Donc, on est avec Josmania Malika. Nous dans le bagarre, surtout Laura Chou, tout le monde, on a habité dans le banapar, dans un accro na YouTube. Au moins, c'est tellement un système que nous avons gigé, tellement il faut accro et ni les cas. Tout le belana nous li solo o to ko le kan boete sans que to kota makam o même biso do makam boetali voilà donc tout le belana nous vient na biso mon pa o mon conduit père abadi Stone donc ba émission quand tout le monde a dit que non yaza numéro 1 mais biso ne to ta la musique ndenge zo kendele sans flatterie to bi que non numéro 1 o yaza que non azo simba pe azo bouger c'est fali pour wana pela to ko marcher monter na habité pour na qui point de vue na yo na habité point de vue na ye plutôt ya yo ezani bon point de vue nanga eza Laura Chu au moni ezaki point de vue ya vie na biso alobi mabete yaza numéro 1 mais ce que numéro 1 il y a l'obéli wana et numéro 1 il y a depuis l'époque Zaïre parce que bango ba bouger na époque wana parce que biso to yoka ba vie wana ba beta ba musique biso to zana ba na mike ba futa dialo ba dino biso to zoyo kono na ki mukolo nde to ko maîtriser ngo parce que à l'époque to zaki na ba na mike et ça ma bête alobi na za numéro 1 et déranger pe mututé parce que yemo ka mi benga za numéro 1 na ta l'émission mo bo fait na ngai nani Gibson Cardinal ça l'émission ba tout une question que fallait mi benga taking yoko lobani na bi oui a mi bengi taking parce que yemo ka mi benga ibi o yaza ezelo ko anga so na bengi keno nena mi benga na nga mwasa boya choko parce que na ibi keno tika la rotia choko te
donc c'est-à-dire bayimitaka kaka ya malamu bayimitaka ya mabe te mutu so abengi numéro 1 mutu so amibengi taking mutu so amibengi la reine ye moko amibengi mpo ye moko ayebi mpo oyo aza yango amibengi est ce que nde toza boye so tokopiaka babiloko moko eza na kibasese mais tokopiaka makambo ebele ozo comprendre mpo nini tokenda kostafe na bakanluka te mokomosu mpo vandi bobi te me lorachu toolata na basket tokenda ostafe na kanluka parce que toyebi ke na kanluka tokritike commune te mais toyebi ke na kanluka bafille tout lelo bakoma naosokola naokota ville naokota beau marché ozo comprendre c'est-à-dire eyemema biso kaka na badimension wana moto amimonaka oyo aza moto amibengaka danger oyo amimona oyo aza parce que toza na pouvoir ya maloba lelo nakozala nango te mais so nayebi ke no ngai nde eza boye naoza millionnaire donc nayebi oyo nga naza peut-être oyo ta mosusu nzambe alakanga bino boyebi yango te mais nayebi ke un jour nakokoma millionnaire to peut-être mpona koma millionnaire nzambe olekisanga na nzela moko boye mpona koma bongo sikoyo fali nzambe alekisa ye na nzela quartier latin pour apprendre oyo aza nango lelo po akoma oyo aza nango lelo alors soki kofie mibengi numéro 1 eza problème te. Il y a un problème de Malikana Katonda Moumena Koloba. Il y a de Koloba et Koloba déjà parce que ceux qui te montrent que non, Netinga par exemple, on a dit que non, on a bébé goût de la presse, Laura Chou, il a dit que non, moi ça boule choco. Côté Moussoupe qu'on a dit que Ngana la reine, c'est quoi yo? On m'a payé là que Bengali mo yo mi bengi bon même sur le public est aussi. Mais quand on parle de King, le King, tout le monde a gagné. Fallait par rapport à le King, naïe, n'enga mitia, n'enga ces places-là, à zappé bongo. Y'en a pas cet exemple. Ami benga King parce que mi yeba o yaza, ebi o yaza. Ami le public peut tout ça, public et moi la plus marambouilla. Et puis après ça, netinga nandima moi ça bouille tout parce que et tout ça. Vous comprenez? Parce que tout ça. Parce que nako tia choko tapona mibengi mutu moi saboya choko ça dit musique na ekenda na oya mi pesa na oya mi benga na oya za charismatique parce que vous comprendrez ekenda na ba norme na ye ami benga taking parce que mona ke il est le plus écoutant en Afrique na génération na ye parce que sauf mon papa abika ye aza numéro 1 aza numéro 1 na génération na ye na époque na ye parce que bino de faut calculer époque na ye suka na nini vous comprenez. Parce qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas match. Fali aza numéro 1 ya génération na ye. Parce que dans une minute tu te rends que Fali tu retiens na génération ba vie, il y a vie nchone, il y a JBT. Vous comprenez? Surtout que na génération ba JB ba ouera tout le monde na ba vie Kofi. Si je te comprends, na rolo ba que non il y a génération, ba génération ba on ba si ba leka, ba salaka ba cartonnara, mais est-ce qu'on a génération oh c'est Fali qui est le numéro. Voilà, donc il fallait ça numéro 1. Royauté, to rolo ba que ba fi mon papa ko ko mi benga ba za ba numéro 1 te. Poto yebi ba ntongo ba za ba numéro 1, ezaki na époque na bango ba bouger ba monde. Vous comprenez? Ce qu'on a minute yo, eza numéro 1 auto yebi ka bouger ba monde ta na ko sa auto moni na ninga kini boy. Poto yo ka vie Kofi na kati ya bar to na boîte. Il faut que nous te mba na fiesta oyoka ba obeta te totambola to yebi to comme même pour yoka Kofi faut que luka bar mo boy obi terrasse mo boy terrasse wana boîte wana ba beta Kofi ba congolais bazaka mo mingi mo nini so ke na fiesta tamusu ba obeta kaka Fali ti bobi mi pe même ata na métro to yoka ba beta ba vie mon pas au rare oyoka ba beti Fali ka ndambu pe ba kati na bango pe ba continuer ba ndiemo na bango libanda. Vous comprenez? Mais en tête comme ça déclarer peu de photos en aposto oyoka pe ba ndiemo na biso mo po koti boîte oyoki ndiemo na bino. Ozo mona lora. Donc ça dit sauver mon papa bengi numéro 1 a bengi numéro 1 na génération na ye. Na génération Fali te pour na minute eza Fali. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on continue dans le donc on est dans le mambo Italie. Donc, on est dans le non mambo Italie. Quand on parle mambo Italie, dans le bagi bien intro na que non tout là la la actualité et la mukara sorte na sorte. Donc, actualité est tout le belanan o ezake non to tu comme na mission au total biso na son internet parce que maintenant par bazo baté ba vendre bazo attendre na bango ya kota la biso na émission o to moni a Laura a Sali. Malika na mona yo na chaîne na yo au sala duplex avec Gel Show. Gel Show bozaki na ba ranking, bozaki pendant que non Simba Benda. Mais la Gel Show quand on parle de Gel Show avant la mona que non a komaki likolo a tikara na déjà ba mon ba clash ba nini tia kendara na mais na mona ne Benda koni émission na Malika to bato que non malembe au sala ki na émission Gel Show pour na ko provoquer mutu moko quelconque ou pas ou quoi. Laura Chou omoni ngana lobango du coup na ko lobangani na zabo na na mokili pour na contrer batouté ngana contrat batouté o comprendre na telle émission wana afi Laura Sali
Premièrement, on a koloba non na afilora. Il faut garder bon dinaye. Ngana eto ande moti. Ya vanda nanda ngana vanda pa na biso. Vous comprenez? Donc ça dit qu'on vanda pa na biso, ça dit nana mobali même pas près de tangati. Donc ça dit mobali on a ko comprendre nyos tout non salo za cop nanga. Mais il était une belle famille. Vous comprenez? Au Hollandais, en tout cas le rachis faut plus en peine temps. Papa, maman et les camarades de papa. Il y a papa, maman et les enfants et les amis de papa et les amis de maman, belle famille et tout qu'on sort. Faut plus en attendre le rachou. Si on lobela nanu émission yo salaki yango ke no ye asepela ki na émission yo salaki te na Jaël. Ba dire na ye. Na commission malé ba dire na ye que non du coup à mon émission bo salaki ndi atinela ka Jaël voice no ya bien te par rapport yo makambo yo sala mais ya na problème na hote beaucoup tanante bo mona na te makambo ni déjà yo sala e donc siko yango na biso le rachou faut pesa ngapena tampon no kene malembe. Voilà. Déjà, à fil l'oreille, il faut se réserver parce que Ananda Kalibala avant Nana Mobalini. Et puis de deux, est-ce que dans à fil l'oreille, alors le makambo, to remarque, to reproche, alors le moment na caméra na combo nanga. Est-ce que Mobalini est au courant? Est-ce que belle famille est au courant? Toke malembe. Yaza à fil l'oreille nani pour allober la Jaël pour nga ça qui mission na Jaël. Est-ce que Jaël n'est pas une équipe, une équipe nationale? Jaël a moutali bosso, lobani na batu oyo. Bango bazai ko tambona, bango babanda ko lobanate. Jaël a moutali bosso. Pamela Cheko la va Gloria Kendolangi ba sala émission na Gloria Langi. Ozo comprendre? Yende na ki Perez na ye. Abanga maman na bango cheften na bango. Ngana banga muta mokilité puis Jaël a salé loko ezara keno na obanga muta mokilité. Voilà, vous comprenez le rachou. Est-ce que hier à Koloba que j'ai constat l'émission parce que j'ai ngana humilié j'ai na YouTube j'ai constat l'émission ngati j'ai ngana lobela ye na finga été ngana finga même ataye afi Laurent Dazana ko fingete pour ne blesser ba fanatique ngati na finga été mais n'expliquer na sala le côté ngana yana mukilo na sala batu mabete. Ceux qui m'abaissent dans le bureau directement, naza songi naza hypocrisie. Mais ce qu'on a mon que j'ai la salle par de choses. À mon que va dépendre na moutouté. Bobi mislangi mission oyo. Avant ngana ya ko recadrer, Jaël pour afinga yananga. Bobi mislangi mission ngana finga Jaël. Vous comprenez? Bobi mislangi mission parce que l'écriture oui, l'écriture de ça ba gueule parce que l'écriture les cas na chaîne moko boye, oh ngana les kaka, l'écriture banda ko sala pa noli ngana ko remplacer. Ngato na yo ko ta pa noli, neto kenda nango, neto fandi to mona te ke ba finga ken biso to fandi et ça la maka plusieurs fois. Donc l'écriture to kenane na ba compte à rendre par rapport nenge to kenda nango ya les cas na chaîne mo ba koma ko finga noli, ngapi na zo ka relève. Ce que Bobi miselanga no émission on a na sala na finga Jaël en d'ailleurs ya oyo Jaël la sala kaninga finga ya na biso ezate. Ozo comprendre? Na lobela Jaël te poani. Jaël atengama akena mabena ninga pa sœur nanga. Il faut qu'il na recadrer Jaël. Na recadrer il pas recadranga. To sala ba compte rendre na biso to 600 na YouTube. Et alors Jaël a salé que mission moko à s'excuser que pour n'anger à salé acte on a pour na Marlène. Parce que yo a fait Laura tu es qui? Et puis tu étais qui dans cet pays? Même attendez au Kepoto Zanani tu es qui? Voilà. Oso comprendre? Makamboisa liko nango. Il faut se méfier nanga. Il faut se méfier nanga. Alors bien que non y a un problème noté malgré makambo oyo au sala non bien makambo nini o ngana ko iko sala ye ce que za makambo ka ile kana YouTube te ce qui to binemi so to solate so to yebana te mais ezan ba relation so to yebana te na vie mais to yebana YouTube eza normal so ngana so ngai na oyo lo bangana sala ngana ko saini na botole mobali te pona ningi de catégorie mibali déjà ninga za mobali ni wana so ke lega na ntiana ngata musupe ninga na zwaiti donane loko ya mabe o ngana ko saliti donc okole kan émission te pota mususo ya kaka o se faire voir que yo za bien te oza hypocrite oza bien te oza peureuse
oza Perez parce que bajeli basala biloko mobo aboyi na yeke non muninga nanga mwasa ko conduire nga na mamobo ete ozo comprendre muninga nanga mwasa ko lakisa nga te ke yaza danger jeli asala biloko bongo ba Cynthia Wadol basala biloko bongo yo ke lo bongo soki lelo pe na beke na yamba Cynthia Wadol parce que Cynthia Wadol nga mondi na boye na ngande mais aza mwana classe na nga na tanga na na présentant na Cynthia Wadol mais na ndenge makambo nde kende ke biso na déclaration bongo za l'équipe nationale to finana na biso ozo comprendre to finana na biso mais koloba na nga te pesa na vandi so ba bati la Cynthia Wadol poison nga na mona na permettre ngo te eza ndenge moko na Jaël ozo comprendre nga na Jaël relation ezalaka to solaka mbote Jaël kutu mukolo oyo afinga Marlène Jaël abina yeba te ke Marlène eza sœur na yo ozo comprendre na yebaka te malika limbisanga na yebaka te yango asalaka émission mo basala neti ko s'excuser tout mais non seulement ça aza mutu mpo na nini te napesi exemple sikoyo nga sola na tonton JV siko so nasali émission na tonton JV ya oke kotinda ya tonton JV voice ke no mpo nyosaki émission na mania apres mpo na nga na humiliaka tonton JV aza na bato mosusu akomonso na bango mpe bahumilia ye mpe na bamoma moboye siko bino bato bozala bien na ye tonton JV azala humilie combien de fois mpo na bino mona ekiri na bino bato bozala na bango ntango bopanzani bafinga tonton JV kaka bino bobondo kolia na tonton JV siko yo okondane Jaël mpo asala émission na nga yo eza nature ki nakoloba te koza eloko te mpo oza moto biso nyonso toviva na ngolo ya nzambe mais oana droit ya yo kopekisa Jaël asa émission na nga te boa famille na Jaël te ni te ata bozaki famille ozo comprendre amonaki peut-être Jaël plutôt aza vrai fort pona que bino bosala émission bozo seka mama ya Karine oya simba selon ba dire na ye nga no interpréter comme ambia lobaki oya simba ni micro ni bino bozo seka ya ramoni que non peut-être Jaël asali ba émission na yonde yango sali bon na bi elora ko ko lobela makambo wana te ko ko ba dinga na ba émission na ba makambo esa donc na yoka ki na lobi avant sa munoko ne kimia na libala na vandi kuna afi vandi sa munoko na kimia respecter mobali no moni mobali na o tuna anima kwakala nga afinga makwakala te nga afinga mobali anima kwakala donc respecter mobali na yo va gérer mwana na yo gérer est-ce que mwana to lekana be mission quelque chose va clash tout au salaka ata to finga ba équipe nationale to comment ko épargner ye parce que to ibika comment na vie mususu ozo comprendre o comment na vie mususu to kipaka yo kututé donc oyo kola museloko mo boete muga yo kota koyo kola museloko mo boete oh yo komona keno na mobali na yo aozala insulté banda le premier ti les 30 ozo comprendre Laura zela moura ozo comprendre to se respecter biso to teke kate omoni moura ndaza wana ya mais na ba maramu sous ezaka boye ometa na moneka posta ki afi na benga ke problème nini po na koma vina ba niveau mo boete msupe moura te o ça droit de réponse te ozaka na biso bato bamona biso ka sonde nini te siko neti eloko boye yo ke osala émission na yo opesa baexemple mobo ezanga tina nga na oloba na afi Laura arespecte ka couple na ye mpo soka sa aocontinue na makambo oyo mobali na ye aoza sali pour rien apres okoma nini okindoki ya famille elandi yo mpo mobali moto asupporte makambo oyo ozo comprendre donc nga ndenge na éclaircir ye agarde bondi na ye likolo nango nde bokumisaka ke boa bana poto epuis na kamoka mibali na bino batika bino na ba YouTube yango soko so boti ba okomi engagé vanda gérer foyer na yo ezo na likolo nango bozoyaka koluka alors soki ozoyaka koluka sala musala exemple ya musika te babibi kapinga bozala na bango bekiri bakoma na bango maîtriser bakoma osala makambo na bango est ce que neti ngambo na koleka mpona olobema babibi kapinga asenga nini eloko te akoma kose respecte totia mpe na carrière bato barespect donc ça dit yo mpe protéger ka mobali no wana do yo opekisa Jaël asa émission na nga te oza nani pa Jaël oza nani ozo comprendre Laura likolo nango la émission Moura de la presse et une émission Mourbo Salaki au bonnet ko seka maman Karine abi que non maman ni ça émission na moi mbali na ebi communauté quand on parle de moi mbali to ebi que émission na Bosaki ngo yona déjà batanga combo pour na lo bakutu mingi te na lo bakana fi Laura na tangi ba komono mobimba mi pesa respect comprendre yo Jaël le ngo tombo la combo Jaël lo baké Jaël a salaki émission to a banana ba seka Karine pona neni to ko approcher Jaël so ndeni mi pesa respect yo ye banga na ya dana ndako no une fois sero bana futa na commune na Kinshasa so Jaël o talanga penda bien talanga bien po bomona kene kiri na bino ti bosala na bolingana te
nga une fois na yana ndako nono yako sala interview na oyeba jour yango oyebi jour yango otonga Jael sera makamba Roger Ngando oyeba mangwa na oloba Jael ayeba pe mangwa na oloba place affaire ndo futa na commune na Kinshasa kuna ndako na bango ba karo ezaka chantier silaka te o ndo fana mama abino oyeba mangwa na oloba alors mi pesa respect ko linga to déborder te poti lelo likona ngo to yebi ko za mwasa libala to yebi pe kake kabo ce soit yebi poto abimanga nayo ko linga to bimsa ba vérité na nyonso te mobali no place zana zana libala no na kimia ponga kuna na zana inde impoli ba nyonso ba yebi ke mure za impoli to boyi na biso makambo kabo sa yo sani mwana mwasa bato ana famille boyi ba ke soka kosani liboma CV zali le quoi CV zali mi batela moi mukie o comprendre ko linga to déborder te po eko mama ba famille kota ba ko mama ba réunion po yo mo muto bandi biso likona ngo yo mo muto bandi po to fanika lokwa bazoba te to yo luka yo kona ngo kabo sa yo luka nini parce que yo na poto zala abimana etonga zaka na Kinshasa pe ti lelo ti kabo sa ke na poto ba bimaka so ki makamo na loba na kosi na obimisa ba vérité muso yo ko maka solola loba na yo dale mobali na ye bakake tika bosake na pe poto ti lelo bakutana na ye bakutana na ye siko likona ngo so lingi na bana obimisa na ba place bakutana te bakutana ngo linga na ye ba mura to sola malembe na linga na ye ba ti akabosake na batokana ka to te babi makate o déjà na Kinshasa to yebaka afilora moi sa kabose bo siko so bakutana na poto kasa otika e bongo siko likona ngo yo kaka ke déjà na yebi makamwa na nyonso ko linga ko déclencher guerre te po ozape na pouvoir yo bolobela bisote pona minute o ana muto kote lo te apuya bato ezate tangela muto kote lo siko na équipe nationale azanani po bupanza na bino nyonso siko na zongi siko na likamba Jael oyebi makambo lobaka na pe na mutu to yaka na za témoin oyebi makambo lobaka po na Jael est-ce que na yebi ndaka ba filo place afana na commune na Kinshasa na yebi yango te me na kendaka ye moko mutabenga to kena poto sala interview siko zonga makanisi na yo avant bana yo loba likambu oyo misamona malamu ke bino nde bozalaka ba bino bozalaka ba danger te botonga na lelo ngolo ba ke o Jael pourquoi ça qui vidéo yo sa mzamba Jael likona ngo fanta nono kima OK poto bongi to zaka kubuka makolo poussière ba tunyo ba yebi na Orléans na kuna makolo nyo zaka poussière ato lati papa poussière ato lati talon poussière afana na Orléans kuna afanda kuna Keba na CV na yo na oboya kutu ko déclencher guerre pour na tali na ba niveau to komeli yo wana na se yo soute mais keba on appelle ça avertissement voilà et puis Laura Chou afi zala yo o comprendre zala yo omoni mutu na fille soko yebi ke oyo za obando tika te bato ba no manipuler yo eloko esala obongo bino moko na équipe nationale bo pesa Jael Licho maréchal parce que bo santa o ezaki pa Jael yango Jael o sala ngo o comprendre yango moni tongo tunanga likamba fali na yebisa ko muta mi benga kombo o yazo aza ko se sentir ba pesa Jael Licho comme maréchal parce que ba mona que Jael a supérieur alors Jael o sala makamba bato ba esprit yo loko za manipuler o sala déjà famille na yo ki ne ko bimisa langage ke no biso to sala vidéo to zo seka mama ya madame na bino biso to za batali boso to seka madame ya mama ya patron na yo biso to za batali boso te balobongo même c'est que l'homme aura semé le moissonnera mutu to asa ka mabe efuta mana sei oh to asa afinga bato na YouTube yeba ko fingama biso to fingama ka et bien maman biso ko te fingama ozo comprendre to fingama ka alors le quoi to fingama ka yoko yo le kanate fo ya ko juger te pour no sala ke mission na mutu na o aseka ke bembe aseka ki soki mama ya intel yo no banga ka yo no banga ete le rachou na banga ka mutu te na YouTube oyo o comprendre ngana manya malika yango mona nga na efitaka so na fani na YouTube boy na ko beta masola batu te po ata ba te titre na nga batu ba otala nga o comprendre na nga ko blesser ba fanatique na nga te ça dit na lo ba mundo ko na ngeza ka le ya fufute ça dit so na lié fufu na lemi na ko ya bo loba na yo sala ba ko na yo ko déclencher ba compte à rendre na za na ngona batu o so comprendre afi o ko kalikambo te ko pesa ba exemple ezanga tina te o comprendre ko pesa ba exemple ezanga tina te Jael aza leki na yo te olobi ki camarade ki mukolo esimbaka te bino boyeba na ba age nini bino ne bozaki na boyeba na ba age nini ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans eza peka ki mukolo te eza ki mukolo ozo comprendre ki mukolo botanga pe simba nga na oloba ngai eza na mutu musubo ko kuma ba camarade te me bokomi ba mo famille ozo comprendre Laura Chou et lo que se passera na YouTube eza bato ba vrai baza mukie
bato ba vrai baza muke bato ba vrai faux baza ebele ozo comprendre bango ba vivant na ba monde na bango ba vivant na ba monde na bango ezaka bayoka na kate ozo comprendre bayoka na kate siko ndeko zana bozaka suna ba confiance à bato te donc loka bo utene kiri na bino bozaki ba vrai faux so kutena relation mutu mo o tapeka ka mutu pas vrai faux non ngai so na moni que dans ba vrai faux inutile to vivre na ingoza na ba vrai parce que nga na zaka vrai nga na zaka vrai l'orachou malgré bato o ba yebinga te peut-être ba ko ipo ko ba mabe nga parce que na parfaite te mutu to aza mabe na ye nzambe ka nde yenda za bon la munyoso mais au moins na sala mabe za muke bolamu za ebele qualité fo za lebele défaut fo za muke yango sala ke bato ba vivre ozo comprendre afi gardez bande na yo gardez penza gardez oza doit fungola mbanga to lobake no jala ke no sa nange misop après ça faut ngai ko humilier j'ai la gafa na zaki na doit déclencher parce que azam maréchal na bino azaki maréchal na bino mazaki maréchal na ngati ozo comprendre botika botika la ba basita wa dona ba premier chekola ba lia kwa na bango ba vivre ba sape mokini na bango sita wa dona yona zui avec poto ozo comprendre à que Paris donc ça dit mutu na mutu sa vie na ye yo lokola yo omona ke o se sentant na yo ke na ba faiblesse na mo boye il faut zanuka mwana musala mutu to olobelaka mutu mo po mona yo za danger to za mo malamu o bo ma vie na opi libala na yo e ko kende mabe po eloko neti mura oloba boye belle famille motel nge fande mona kezaba a enzali donc ozo comprendre alors batela kambanga quand tu as une émission politique et ça le bien un grand merci na bat balinga l'orachou Anima Kwakala, fais gaffe. Fais gaffe. De un, moi je te connais pas. Aux hommes maman, de deux, nga dernier na za boy ki bébé guna ngo finga ni miss munene, mon c'est oui, c'est bon nan Jimmy. Mais l'homme soit finga na mon dirait zaté. Mais quand on entend le long le comme kokoli manga bato ki ça. Comprendre? Après que la non soit moi nous kuna na Turquie. O ba doda e. Akolanda so mwana te anima kwakala kolanda so mwana te biso to lobaki déjà ngani eza boneti makwakala ofinga bata théâtre yo kantoni oza na monopole wana te okokoka te biso toza ba youtubers to na stratégie ofinga yo to ofinga banda les premiers ti les 30 aza na temps ya kokende kozwa so ya bana na ina Turquie te ya alo bakeno a mundele pardon mama alo bakeno ala mobala mundele wana mobala mundele na libana no poni yo sala ba buzz na ba YouTube ko finga ba pe ko tena ko ba yango te oh mobali na yasalaka te mobali na ye asuba na mbetu musuba munene donc ye il faut que ndako luka mbongo pona mobali ne atambola te ozo comprendre ye soka za na mukanda amema bana ntia Turquie et puis nalobaki no tindi batu bafinga ngati o tinda batu melikolo nango ngana répondre batu na te ngana akana yo pona yebisa ki yo na biso na bina finga na ninga ko finga te pona respect ba fanatique ozo comprendre na ninga ko blesser bango te pour me yebisa bango pe na pe mutu moso mutu akena nga mabenga pe no yana okema be me no ya ko s'excuser pona mona ba fanatique baza ko deuxième famille nanga donc na vanda ka boye ba aider nga financièrement moralement physiquement en tout cas na ninga ko perdre bango te ozo comprendre en tout cas bon séjour mon vieux to Chavumbi les bourses malgré notre coutanité mais naebi ke nango bien merci beaucoup à toi mon vieux de Muzungu l'homme de parole ça dit tant ya lobaka et salamaka merci beaucoup la joie Amado Pichuna très puissante Winnie Dianga na maman 100 jours la Cléopâtre mon ninga bo mwana ndeba lobaka bongo ozo comprendre merci beaucoup Vanessa Yavisa Nyambele Megan Isinga la Metiola donc bambote na batutu balinga Jesse Manya Malika partout dans le monde en tout cas merci à toi aussi l'orachou Mawete viens nanga yoyo casserole Tony Coco Koutouala des gros bisous à toi Tony Coco je te salue on a raisonné bébé Faram voilà bah dit les manza donc Tony Coco Koutouala grand frère déjà Kota Kotaskin merci beaucoup à toi aussi donc voilà donc message ka ya wana nga na mukuse au finga mais na complexité parce que là ta lipa parce que là ta parce que là ta nyonso misu na nga oui minene mais sexy hein na yebiso de émission yo za mukuse mo za complexé tout le monde a virginité asokola na lipa pa talent complexé. Merci beaucoup. Donc, je vous aime. Un grand merci. Abonnez-vous massivement sur l'Orachou TV. Donc, vous abonnez massivement sur l'Orachou TV. En tout cas, on a pour ça abonner. Vraiment, pour un peu moussale qui est les bosso. Donc, n'abi qui a une force, n'abi nous peut pas conseil, bah suggestion. Donc, ça vraiment le quoi bien. Donc, film ou news, abonnez-vous. Donc, on est ensemble.